La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Merci fidèle internaute et la voix du peuple site Oyasher. Il y a Maramba Solo, titre Solo Nyonso, il y a Solo, il y a Vincent Tuilizi, pourquoi pas Madame Choco Frappant. Le loge nettement qu'à la cadette de la presse, après frère qui t'a Anaxan Pepe Sika, Koko Dioko, artiste Nabiso, Abela qui a Awa, Naza Peme Nanga Awa, na chaque Congo, chaque année, naïe, on m'a donc expliqué Biso Maramo parce que toujours rappelé Belé, Sori nettement à quitter sur le terrain, pour comprendre Jack Ayoki Yoki Ming Yanga Luki, Aïba ya Solo, vérité ya Solo, Péchaka. De Kokuturan à la scène Pepe na artiste na biso Kokodioko. Donc aussi un message on a donné à Beli. Bon, en tout cas, visite Chilouz, merci que émission je crois bato ba comprendre hein na koloba vraiment mamusu nous na lobangote ba comprendre que même to pesi bato ba na biso à travers le monde mbote parce que ceux qui comme ko ba tsa Congo bele ba za affecté affecté les camarades va affecté moi les gars fait Patrice ba tebe ba affecté mais sukarango ba pas raison ba kambe nga combat za makasi combat makasi hein bijita nani combat makasi Patrick Chibasu pour combat za makasi Patrick Ochinga vraiment que ne sabino que les cambo mishonoka boyebi ndenge yaka boza paniquer te nga za guerrier guerrier ngala guerrier ne guerrier guerrier ako faire paniquer yo pour attester yo on comprendre le biso to ndenge wana vous comprendre tant sangwana ya Kokodio ya ba ni sa diaspora neti na papa na biso ba bengi papa Pierre Mputu na mama Pauline Chana na Nove ba benga ba likambango ke onde ni Kokodio ka zo bela na ete so sundu en tout cas j'étais réticent parce que zoki kamoko ya nani ya mama nani Nzita mama Nzita vous en tout cas ba batu ba coupe sama ete ngako ko tonsote na fanda nde tango siko mkongo Kokodio kwa bungisi tanga bungi abungi abunga kana siko zuye malade ye anobunga non abana mikolo waka ye makasi nde ba lokutana na kitambo nde ba mama na kitambo abengai ke chakunga kamba mbango Kokodio akotusa lupango kuko akazaki na imope na bengi na moni va Kokodio kuna kata ya lupango afande kuwa bazo deja lupango ba nazoko ya tanga nazoko ya kani para bengi mwasi na ekezo azonga sandako nde na kutena na mwasi na ye na sowe na ye e bandaki ndengo na en tout cas na tuni bango o balandi ba émission ya boso mama na lobby avec non azaki na indispensaire à ETNC parce que mbongo akokezala la quitter ba bele ba payer $100 en tout cas pour éviter les polémiques ngana osala dans la cadre à sans danger parce que on va pourtant na fait partie ça mambo ya association parce que nga sans danger mais les remercier les kinanga Moïse Matuta après conseil moko boyebi papa sur sa action na yo ko kimina ka batute ce n'est pas tout le monde siko yo moni on a CNPP on a CNPP hein retourne à face baba komona ke banda Kokodio yaki autant de combat aucun artiste na communauté la tangi comme musicien et aucun artiste à part de Soupu pas kotika action na bango en tout cas la messayer na akotika enveloppe na yango idaki biso nde sikoyo na bandi ko sala émission dans sa émission de Bosona Mama lisungi ekumoya papa est obesi pasteur Timothée na États-Unis a tenu $300. Combien? $300. Après si balbi na mama panga $50. Apanga $50 na ngai. $50 na yo na ndenge ni. Atini na transport na ngai. OK. Voilà, ça comprend. Parce que moi ça pose beaucoup de problèmes. Tant que bon atini na fo en plus ça la bosso. Voilà. Batina ki $50 pour la transport. Voilà. Voilà. Ça $50 il y a pas mama voilà. Il faut expliquer biso. Tango tumbongo na ye toke ndeko biso na hôpital. Ngabi mon biso tant to koma ka ce terrain to tuna bata pembeni
apesa nga information déjà que eza makambo ya spiritualité il faut omema na losambo nano na meme na église pa prophète Konde oyo image amoni ezotalama pa prophète Konde mpe amoni makambo ayebisi mwasi ya Kokodioko ke mobali na yo ça ne va pas faut na bondeli atini biso na polyclinique na bango toke na polyclinique na bango na matete ko ya liloba toke bazongise mai alali wana na tongo nango tozongisi Kokodioko tango tozongisa Kokodioko na tongo parce que tozo mwana batali image mwana lobaki lobaki que voilà papa memi biso sika mo bonzoka nazoka ko meba prophète parce que na travailler mingi na basala na nzambe non très bien mais faut expliquer biso bien prophète Konde azali mutu ayebani amakasi makambo wana wato ni prophète Konde église liloba nzambe tango tokomi non ba peso ordonnance l'église na dispensaire na polyclinique mbagi wana mbongo te ndeba bagi na mbongo te bagi wana mbongo te mwasi na bana bana na mbongo te rien $50 wana no wana siko wana poto kende na basa scanner wana ya scanner $50 jabo utiliser ki non siko ando bana te bakisi déjà ndamba neti déjà bona baso bakisi bon ngane bi prophète Konde ntoka ko twana mama na ngai na kufana nzala te na remisa prophète Konde ngabe tokende pa ya prophète Konde moi toke wapi ngabi comment yo mwana boye impoli comme ça mwana liboso mwana uzoyeka wazali ote na mwe omebiso mbangu ngabi ngapeti naso mwana malikoza ko sema bikolo bana te ngasa mi papa na wapi kuti na 5 kuti liboso na 5 nini rapport médical il fallait na kinango na rapport médical to luka bato basala biso attestation médicale pour permettre ça mikanda pona nanga souci na ngai na sa transfert ya Kokodioko mbangu to luka bazo ya en charge ne na sala donc il va prophète Konde apesa des conseils ayebisi ma bebele azumbongo oya babengo nini ya ordonnance apesa mbongo tozongi na biso tozongi ngabi likambo yo na okende ngamo kote fona benga baninga nayi ngana remisa mingi shaba même temps ngali auta sa photo amulisha ko shaba na bengi shaba yaka tokuta nano olikama Kokodioko tongo pe wa mwana kimaji wana shaba pe aye Kokodioko tukuta la tona tongo Kokodioko abungaki balokotaki côté ya bon marché tata moko amona ka soda moko ba mona image wana passer mutu ko na ye be tanto fa mbala moko ka na kamera Kokodioko bazo kitsa ye na uti boy ozi comprendre mutaza normal te pa to fandi wana to sali mo réunion ko na shaba ngabi shaba tout ça compte bancaire watu boy mbongo eyaka désordre yo signé na côté ba comédien mama signé compte ya mwasi papi ta papa leki ya Kokodioko basa la compte bancaire to kana ki ngala shaba ndenge wana to kinga côté wana to non na lobi po to canaliser ngo eza te bakino écoutez combien ça va to ke ya ki vendredi samedi shaba ya ki mbwe beta ki basala ki ngote lo ngala ne la tongo so bien moi ça va et façon ndenge na bengi moi ça va 5h30 obo saka nani Kokodioko abungi sisu to na kekuna baluki to a moi salati to kiti ba sai to vous ai dit ça abimi moi c'est pas pesi compte rendu moi ça pas pesi conseil et pas moi c'est comment kutambula nini ça fait toujours na yema mabele concernant parce que nga bi moi ça pour la même fois la monde parce que ça ya lokuta ka liboso na beach ça me maka na dispensaire ETNC tant ça na ko makambango makamba ibi ça bien na nzoto ici nango ngabi boye ndinga bongi boye ça devient très dangereux ba ko tamsu mone akomi vali boma vraiment na bandi kuluka batu na ngai oyo ba edaka ngai nazo mutu moko boye abi papa nako aider bino natinda bino mbongo ngabisa fait ngamela za 500 eko aider biso sans pas sur la biso vérité c'est qu'on est ba mbezali atini 500
akuta pa lika sai ngabi sai nana mwa dossier mo butala ba bango so tsolo bango non yango mon ba chebe voilà ça va mon yango zera vraiment la combo yaki on comme on ngaza laka mon Massima Edmond Lango vous comprenez et na combo na ngai ndenge za boye na ko ibanga ngo pe na bombi na ngo toyeba na ye aza na été ko na kina souci ya ndeko na ngai tatinda ngo mama tina batinda kiango voilà alors tango na zimbongo ngambo na zimwa ba renseignement non na ziba renseignement il faut to yeba siko nga siko ko na posa to luka moye ko kanga ko dioko photo luka isiko entre tout na mbongo na maboko na to luka wana oui to luka no ko dioko photo memba la moko na hôpital parce que mbalo en tout cas to ko dioko ka so na lupango wana te nde tango to komina ba non to pas sai non tu sais c'est pas ça c'est na bozim $500 non voilà c'est la solution mbongo déjà ça mbongo déjà tana utuna na yepa ya Gisèle na ebisi na Gisèle mosa ko dio ngana na mbongo mo batindi la biso mais yo to puso ko 200 atona ba o ya ka sina salaki zo ba la sina salaki yo ko zuwa ngala ba penda biso $300 zala pona ngai pona ba bombe papa mizate na biso $200 ngambo ngasuka ngana na keso na ba chaîne pour ça la communiquer non na lobby mbongo ya déjà batinga mbongo na bise mbongo ngo explique que batindelinga mbongo déjà yango naza yango voilà pas na zo de sa PC na zo 300 na tina poche yo moko non là bien biso to batamikanda mama to batamikanda mama so biso mondike tango na ya ngana qu'est-ce qu'on a émission maman la plus information mo boye tous les émissions même carré variété et bien on va payer ba futaka na ba émission na tiki ba numéro de téléphone so ba moni kokodioko tango les émissions ozo futa mais il faut payer il faut expliquer bango non il faut payer ba futaka le ndenge to sala musala oyo $100 non ba ya ba 30 ba 20 ba 10 na les émissions kotika ba numéro de téléphone nini. Après ça, voilà, na pourquoi na l'expo maman. A mon ani wa mon été. Kabin zambe na ngai. Pa na kena ndako na tongo na bengi non, na tongo na tout Gisèle. A mon été. Comment mon été? Ngamo pas de problème. Tongo etani, tokomi wana. Toki luka nani sai zaki prouver to sana morgue ya kitambo bala moko bataki ngabwa bageni mi telefone ngaba mun bakangi kokodioko babengi ngai badendeleki na yo nani ndeko na yo Yves Congo Pombo TV to di kitambo to zi taxi na louer taxi yo ka ba dépense ti kingabwa na fond mama o ba mon image wana Kokodoko liboma ba lobi na biso boya va vous à Kokodoko il faut payer l'argent ba mon image on a Congo Pombo TV da ba mon ebi mutu me fubo futa lisusu ba biso mutamona Kokodoko ba $100 monda mona zaki nango na pesi bango combien faut ba non faut bisa nango te faut expliquer pas on va accuser non landa bien maman ya problème te ba image ba biso lo ba na malobate bata image ya Congo Pombo TV ils ont filmé tozui Kokodoko moto ngana moto Kokodoko na nkarde na kata moto tina eza musika tina balabala na balabala tozui taxi express ti po matete petit on a bien avié surtout que so ndako ndenga so bunga boye tokende na CNPP tozui bis Transco ti na intendant zui tu taxi express ti awa na ina moni so idebisa zwa moni kuna benga ngoni ni urgence ngwana
wana mama a évité moi ça évité bana va éviter ka ngai moko na kokodioko pas qu'on affiche sur la kosi tout ça na kati ya CNPP $50 la musique $50 na foot bakisi oyo izalaki ya première pour ba kalba bo mutu kaka azo lela azo mutu na bengi madame abi papa nazo dambele nanu nazo koya au meli panga moko pa na kiti tango balali ba biso atonga lali na kiti mbango na ndako nazui Gisèle na mwana moko mwana kokodioko mwana moko tomati ti toye na Gisèle ba moni to bandi papa mwana alali kokodio alali awa tanga alali nde babisi biso comment payer nini ndenge ya lakawa mawa za mutuya nde to bandi ko bunda na tongo nango mwasi na ye na tongo nango na bengi shaba zo ma telefone te bana bengi shaba bio fa yo saka wa muyibi obi mbongo kokodioko wala shaba ozi kokodioko okena na 4 du matin okena nini na CNPP to kangisa yo kabia shaba ana biso raison monde mutu nini informa ki monke yo na mbongo non wana na ibina ngati ça va tokoba wana comprendre nga déjà ngabi gero yo ebandi juste mais beba kila makambo na mwasi na ine beba kike na mbongo to soki lobite ça que mwasi tenda lobite voilà vanga watu kanga wanga na yebi tuzaki na mwasi ngabi akambo ebandi ngabi akambo ebandi boye mais est-ce que c'est vrai que moi si vérité que ça ba biso 5 non oui mais c'est vrai que ça 5 non c'est que tout kinana boye dans très bien ozali caméra la caméra vous comprenez bien vous travaillez dans mon administration ou à ça évaluation so me dit pas il y a 1000 francs il y a 200 francs à komaka le biso ba dépense au salaire to komaka ngo mais vous avez pas dépense non maman voilà ni yo to compter ba émission na yo biso to zali na émission guerre te ça émission ko sambisa ngate ça émission yo kana no yako na ça aider yo Sandra Bumba ya émission ko sambisa ngate ça d'abord yango moni na sans danger souvent ba kondanga mingi ba to ba yakati parce qu'ils ne sont pas motivés. On a besoin d'informations. Biso, toi la façon de travailler. Ndenge caméra wana, ça décélère hein? Décélère comment on a combien d'années? Oh, on a filmé combien d'années? Par où c'est ça yo? Hein? Par où c'est ça? Par où c'est ça? Tout n'a eu location il y a décélère à combien? Oui, vous êtes client non? Non, le bac à l'oba tout non, toi que non. Non, il y a l'essentiel. Non, il y a l'essentiel. Dans la matérialité. Je dois louer les caméras. Caméramen Nengazawana, il faut les payer. Mais imagine juste ce parce qu'il faut l'accès. Image à la télévision. Il faut sur Internet. Parce que sans image, on a des Kokodoko Azali Awate. Tu as diaspora. Parce que nous avons caméra, on paye et on loue. Caméraman, il y a un monteur à monter image. Vous avez un site internet, vous avez un point image, vous avez un abonnement. Vous avez un crédit, vous avez un crédit ou un site internet. Nous avons la TVS1. Quand on a une émission, il faut payer les caméramans, il faut payer les régisseurs. Tout le monde a un système où on a des informations, on a des diplômes. Pour ma émission, pour ça spécial, mais TVS1 est une chaîne commerciale. Il faut payer. Ba bomi ba émission donc TV c'est ça c'est na simanda côté il y a ce satellite ba bomi ba émission na bango pour na relaxer image ya kokodioko au fait convaincre ya to la Congo convaincre du diplôme qui penga to la kaboye ou qui paye au banda émission na condition ko pesa yo il faut qu'il y ait caméraman na butuana résistant na butuana c'est tout facilité au bisto balon non maman non et ça très nécessaire on besoin wana dépense wana sikoyo yango ngana za kanango na sa révélation mingi wana émission na bamwa mingi na butu parce que monte dans décalage ya air ngana visa mingi batali banda États-Unis ou ba Australie ou et Arabie mingi bata poto wana émission na butu on paye tout ça ba bien biso bien ngo ya plan média c'est payant na émission kambo boy lelo aucun artiste congolais
a soutenir Alsan Danger ou avec ta 1000 francs aucun artiste. Non, surtout parce que aucun artiste va payer 1000 francs. Ngade sur la nabisa pata Londres. Ngade c'était mourant. Ni n'était pas sans d'aller ngade dans le Koufa. Dans ce pays ngade la patinité l'oroté. Non. Voilà, même dans ça émission wana, émission ça la wana, tu check le numéro ya les concernés. La concernée, tu check maman Gisèle. Bah ou amone émission nga check numéro maman Gisèle. Numéro contact. Après comme on a eu. Soit on tient logo, on tient la combo na yi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors mon sigo pour me dire wana sigo yo, il faut to aider bande ko na biso. To aider bande ko na biso parce que dikamona ça awa so au tinga lo bango so image moko. Awa na so ngana ke ne pa ya. Zela aider la personne information. Malembe cha, malembe cha. Malembe cha azat très souffrant. Mais tant la tambola wana, c'est des dépenses. Vous comprenez? Alsan Danger ça les alliés association. Mais ça qu'on a bit nini. Qui va pas d'accord tout ça comme ça le monde soutenir attendez. Il faut Alsan Danger les alliés pour défendre tous les cas malheureux qui ont amené culturel. Ceux qui les premiers partenaires. Non, tous les artistes tout ça là. Non, belé. Bah aimer Makengo, papa Loufwa et belé. Alors, voilà, maintenant tant que tu commune à émission de ça émission là, les Alsan Danger. Personne est au-dessus. Il y a Alsan Danger à part Tchaka Congo. Nous prends exemple l'État, bah 3 ans va ONG na Porto, bah 5 va aide. Exemple l'école mokana, bah 5 va machine, bah tini dit ordinateur, toi vous la vérité, c'est dit ordinateur c'est comme na l'école lango. Il faut que l'on il y a pas de médias. Il faut que l'on moyen pour médiatiser l'information. Information on a. Mais maman, mais l'émission que j'ai fait là c'est gratuit. Nana foutanga qui me paye. Qui me paye. Artiste la télévision à Congo cause de foutanga kayo. Aucun artiste. Tu comprendre, $500 on va pendir ça partout qui est $500. Il y en a moi c'est non maman. Est-ce que moi c'est encore dans la carte? C'est ça yo. Maman repousse na. Zela obenga ye. Zela ba bisa bien. Hein? Sere na oyamba sima, na oyamba sima. Oyamba sima tikai. Mama. Bambongo boganga wana bambongo te. Mwami la dia bambongo asoka ki boba azoseka. Barama misi ba oseka. Allez sur la passe qui makasi. Bambongo oyo mbongo te. Mais nazo mondie boza kamarote na mwasa dikokodio. Mwasa kokodio. Boza kamarote. Gisèle Azali leki na ngai. Te question qui l'équité. Non, là bien. Soki ozali ka yo. To Gisèle, soki ka moko te ndekuti biso ensemble te. Te na kuti nous ensemble te. Na kuti que na kwela. Non. Kotia polémique te. Non. Soki wana tokata émission. Tokata te. Non, tokata soki non, là bien. Soki tokata émission. Ba biloko na zo boya nde yango wana. Bolinga bo aider batu, ba aider ndeko zo kokodioko. Tama pesa biso free ya biloko elawa jusqu'aujourd'hui. Pour bano boy koloba boy koloba aucun artiste n'a commis awa mais moi aux arana pour tambola pour non toki to ndon botika ko décourager bateau ya bonne foi moni ba mususu pongana sana bateau oyo bakota na makila Tchaka Congo ya sans danger tango ozo finga ngai tango ozo ba bêtise mbamu ke blessa ka bango parce que tango zoko na bitambi sa yo siko tango neti mwana mwasi ya sa émission na mwasi ya kokuna mwana kokodioko elle était là azamwa lingwala yebi mikokodi ka bela banda 6 mois bazalaki wapi mais ouais format qui biso là non voilà quelle information qu'il faut écrire bazalaki wapi le balika émission ka temps on est à Alsan Danger sur action ndemon mais maman non la vérité hein to remercier la diaspora même oké bazotinda à partir de sango o Alsan Danger pesa mais où les bas blesse balingi de Tchaka Congo asali a mela secret. Mais je n'ai pas toujours sur cette émission dans l'accès de bien en dépenses détaillées. Na iso déjà tant que kodio a bungaki biso zalaki na kitambo to zaki na Yves na Congo Promo TV to zu taxi express tikingabwa ko za kokodio kingabwa ti awa na ebité soki ofele avant de prendre kokodio ko ba image zali on a payé l'argent
Zon pas bien mais bâti au bas par de respect na zon prendre maman qui n'a comme mo umbu te marqué que bonne faux na sala na comme umbu ba artiste te quel artiste là ba ke chaka kon dans les bisakale qui na fabrigas de le matin ya nini ya mari misamu wa penga $1,500 wa ka vieux zon bongo na ya yo transport na yo basaka na yote il y a des musiciens mais va falloir pour ils me respectent même de la forêt ba ora son ba respecter ngai siko okobisa bato mingi bato nyonso bazolanda yo bon tozoyebisa bato tozolanda nyonso émission yo neti alenzola sotobengi alenzola vraiment akolemba ta kosunga biso nadi ezola baza bakosunga yo soko bengi bango mission noka vraiment que émission yo bo aider bino bomoni e tozali bana tongo tozaki awa voilà awa zali sikoyo moni ana sa d'urgence il faut te foutre à 180 000 francs congolais pour quitter na chambre. On va kota kuna il faut foutre 1 350 000 francs congolais. Aha. Pozo ganga, kasi bo ganga bwana mbongo ti. Kasi bwana mbongo ti. C'est ça zoma makameza. To benga ne ba roli mamingi na elwana parce que ba mbongo mike ba saka na bato. Nzoka asa danger. Moi ya orgueil te hein. Donc ça m'a roulé 1 3 000. Non, papa kende kuna il faut foutre mbongo. Vous entendez 1 350 000 francs congolais. Déjà combien déjà? Vous comprenez? Le jour tobo et début sobo tia polémique té Joël Azali moi na ngai, Gisale ki na ngai, tous ensemble bana 4, hein, bana 4. Bana 4, ba ngo Azali kuna. Voilà, baza wa liboso yeyo, Jolia pardon. Yaka. Ya liboso yeyo. Et ça le côté. Tout ça à l'hôpital moi na ngai. Oh Joël, moi liboso. Joël moi liboso, vous comprenez? Oh apa na nous ça kuna kei je comprends alors en bref bo aider biso parce que lelo bato ba se blater jamais tous ensemble na famille mais famille a moni qu'est-ce que j'ai fait pour nande kuna bango parce que yo moni an soki noko nanga muke voilà noko muke voilà et pas muke une minute muke aso likolo ayebisa yo mais il y a des mouké. Mais tout ça émission, tout ça émission. Voilà. Bakoye bisayo, kokodio kwa koti banda lundi. Hein? À part Doudou Soup. Wa yakiawa, to sengi, izaka na polémique te. Ba artiste ba ya kotala ndekuna bango awa. Ba ya kotala ndekuna bango. Voilà. Non, biso tanga bato te nga asa danger, ça englobe tous les artistes congolais. Musiciens, praticiens, comédiens, musiciens mukili. Voilà. Je crois que alors Baya alors merci beaucoup. Alors c'est ça maman madame Kokodio ko pa ko expliquer biso yepe aza ana sen pepe awa aza personne mobile na mon serveur baza moi libanda mais maman pe chaka akoloba moi mi maman Kokodio ko bonjour ya. Bonjour maman journaliste. OK ba biso koza maman madame Kokodio ko to monyo pe awa na kati ya scène pourquoi expliquer biso phénomène on balobi ke bato poto batini mbongo papa chaka le mbongo wana pourquoi expliquer biso ndeni bon pona makambo wana bana poto déjà baso lobalanga pourquoi yo lobby chaka sali bongo il faut ça l'émission de matin yango amoni ngana loba boye za na mbongo ya ki $500 na mbongo wana ngaba pinga $200 balobi ke famille wana bazwaki $200 pour mbongo ya ndeko na bango ya famille wana ya mutu atindaki mbongo wana papa chaka yepa bino ndenga zotambola ba transport tout expliquer bino onga mwana ziko na détail po mo salobi yango ke moye aloba na kitunga no na wenze ke madame nanga koloba no na uti kotala kodio ko yango wana ba pesa ye pondu to mapa eza bongo teza na cadre ya commission tukande ezala na kini eloko nyonso amso ata telefone mutako memayo osombi telefone $50 opesi pe mo commission donc na Congo eza ndengwana yango peut-être ngana lobaki bongo parce que na baso na so yamba ba pele bana poto bazo benga nga balobi makambo wana oyo lobi eza ya lokuta pendant que oza na chaka wi ngana nzimi kozana papa chaka parce que aki ko assister soki lelo bazo benga so libanda mboka grâce ya chaka po imta yaki mdalboso asali émission de to moni ba ya fongoli nzela batimso bazoya mais oyo neti ya mambongo wana ezaki ndie bongo na to districtaki akoma ezabo na place ya montant o wana ngana zoki bongo ti
yango wana to mekaki cette fois-ci le quoi to so na lobaki eloko wana to mekaki ko bongisa na ye po to continuer marche mais on a lobaki na lekaki na télévision pour na lobaki na o batu ba moni ba émission na leki zaki le mona inventé boité parce que nam talibo maté quand même naza muto zo salabi mais te so eloni so ko loba qu'on a battu sur Badolandao. Même papa Charles pas ngaba tsilo. Pour remercier papa Claveri, hein, mon mbongo ya kilo monsieur kilobi, papa Claveri Coco Kiwila. Atinda kilobi $150. Bon to saki msolobi. Pour remercier, hein, vous comprenez que toute la transparence. Bon, on va penser qu'il y a une seule émission. Non. To mba dépense maman Zwaki, écoute yemo kokodo ou la tia ko la pause. Son fan de monsieur papa Claveri Kiwila, papa Claveri Coco Kiwila. Ah on a zone ngawa. Que limiter Malembe Champ, Malembe Champ, vous voyez, Azava très souffrant, qui te soutenir Malembe Champ. Ceux qui m'ont fait ça, qui te sont pas vous tout là, nango, tout qui est on a limité, bon mona, on a saraka. C'est pas facile. Na sengi na ba ndeko biso ba ngangai, tambuso moi libaku tchaf la katete. Vous comprenez? Parce que on a beaucoup à faire ici. Malade kokodo ka beli, ils ont malade il y a PTT. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez avoir des résultats. Le faisons ensemble. Si on a tiki mama yo momoni pas baba na babo ko bana bango. Aucun artiste n'a commis awa. Tu as bengi artiste. Boya ko tande ko na bango. Et que en tout cas, le basuka en tout cas la pesi vraiment moto a bengi missiono ka vraiment je sais no passe mais vous à la calme, vous à la motema ko kita to sungande ko biso comédie ko do ka sami mpona mboka. To bandaka nous to bande marche na Gisèle na bana nga Joël to ko kondete na suka ti mokolo kokodo ko na kobenga yo yaka kokodo ka bimi zompande to biloko wana Satan na biso fait partie c'est Satan ko te la biso te wo fait passer beaucoup na pardon donc souvent que Satan non c'est très sincère Satan ko ba tia biso tout tout na leki na ngai pour ko sungande parce que c'est aux ça c'est bénévole en tout cas merci. OK madame Gisèle moi mot de la fin parce que tout ce qui aussi ça bon et puis personne a contact non ba nyonso bon numéro ya contact pour na bandeko bazo benga pona ko tinda na bango numéro eza 090 69 54 voilà 00243 et puis 090 hein, déjà 091 69 54 385 l'autre commandé 090 69 54 385 l'autre numéro 089 45 48 816. Vous avez un numéro de contact pour Arsène Danger, non, il faut appeler ça numéro de contact. 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 9 92 30 43 40 en tout cas vous aider biso bo sunga biso jusqu'au jour nazo bandela a tozui lisungi ya kisasa wata mokote OK elles ont prendre de botir ko déranger biso botika banini botika biso vraiment que to elinde biso kokodioko oyo bato balingi ba sunga biso boza tous ensemble mais ça pas chaque torozon ali susu. OK merci vous m'a paru c'est ça parce que o edenga la comité awa na CNPP est-ce que artiste na biso kokodioko azali merci na batunyo sa bonne volonté baza pas sunga kokodioko moi ce n'est pas numéro vecha rapé apesi numéro boki moi ce n'est nga lobby soki ya solo ba mba koyeba soki pe lokuta ba mba koyeba en tout cas par c'est ça rebomisa ngai. OK en tout cas nga la bosse na ke Alenzo la pena pas ça à Los Angeles Alenzo la kosunga kokodioko mon niveau nga roli ma mengi pena depuis Luanda elle Luanda kosunga ye pourquoi pas na couple Frank Mulumba depuis depuis États-Unis pour kosunga en tout cas baza vraiment ebele bosunga kokodioko atona scène pour moni par c'est ça merci na si to rozonga prochainement pour si c'est étape ouais kokodioko parce que déjà bande tous les gens koluka kokodioko ah merci par c'est ça Bye. Peut-être à ta loisir, petit comme moi plan. C'est là quand famille. On a habité jour au Bétanine. Ah ma petite va ici. Maman. Yo pour ma sora pour ça, yo mo bien sango.
opesi la bani ezali mais biso tongaka yo oyo ndo oyeba koarrange polémique Dieu dit qu'il fait 500 $, mais c'est une famille de ça. Bon, toi, ça. Dieu dit que c'est l'émission qui est sur l'émission. Notre histoire. Ah.